Celui qui ne croira pas sera condamné. Révélation au Nzambe à la Kissi. En tout cas, peuple de Dieu, Fongola Miss. Donc, ma Besseko et Koti. Doit révolutionner la puissance dans le monde internet. Doit jouer même partout ça qui est dans la minute. On a le baquet dernièrement. Le coup, mais ce sont pas béfon. Le lot révélation à propos de Zembo Nzoto. Nzoto nanga et latin Nzoto. Nzoto nanga latin Nzoto te. Nzembo oyo ebimisika ya fale nzoto fungola matoi nzamba zo benda yo matoi afresh wana balakisi biso mwasi metala mwasi na kotala mwasi wana puissance moko ya destruction mwasi wana bino bomona mwasi aza mwasi te mwasi wana c'est un sirène des mots de la musique befon apesaka pona bango bazwa succès pas de mensonge c'est la vérité maintenant. Ayembela mo mwasité, ayembela mo sirène. En tout cas, ton hôtel en Zemoyo, na onzamba wala kisa, na miyo kila mawa. Apocalypse chapitre 17. Mwasi yango atondi sami na kombo ya blasphémation. C'est la vérité maintenant. Ce que c'est la vérité maintenant. Biso pe to ko fungola vérité o bomba maki. Sirène oyo wana na olobela sirène wana. Eza sirène oyo eza ekachaka. Ce qu'on a c'est pas des mensonges, c'est la vérité. Mais maintenant, na minichoyo, yende mutu asimbi fale. Eza ba kwa oya ba ti Christ. Aza déjà crucifié. Aza déjà crucifié. Donc amikabimbe kapona ko bebisa monde entier mobile. Na basini na bango bilemo ya temps de la fin, fallait aza crucifié. Aza déjà crucifié. Ce que bota la suko danse. Donc sinatia aigle. Dieu pour saluer autre. Na ola ki sa peuple de Dieu. Si natia aigle, hein, soit drapeau États-Unis. Azamwana motote, boa kosangai, abongwani pete, boa wangata, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makoni Et Fada, thank you Fada, charme fidèle internet, l'union sont toujours Bozoka, Libakou, la condamnation de la chaîne de Nazarien TV, la 4 émissions de Table 5, présentée par votre M de serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe de Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je lui suis un grand merci à Gira Ozana Sima Caméra. Puis je lui suis un grand merci à Alain Kiakala. Alain Kiakala Ozana Sima Caméra. Je lui suis un grand merci à Alain Kiakala. Et puis je lui suis un grand merci à Bienvenue William Wakapinga. Le lot table 7, Nazana évangéliste. Pasteur frère Stallone yende tozana yende tokosoane par rapport à révélation ni o amemeli biso ngana bino to yebite révélation ni o frère Stallone amemeli biso dans singana régime Eli, okay, toka mula.
nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva allez katela allez tozozonga siko tozozonga tikela katela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini C'est la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Papa, Bible est celui qui a la fils à la vie. Mais celui qui n'a pas la fils n'a pas la vie. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé ce qui vient de l'éternel. Na neutralisé nos soyoté, na détruit l'amour, aux alpha, peu oméga, de le nom puissant de Jésus-Christ, Petrobi. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu pour la prière. Moi gentil par rapport à Batou, nous sommes en Suisse. Shalom peuple de Dieu, na pesi no mbote na kombo na Yesu Masia. Tunito kota ane sika. Tunito sala traverse ya ne 2022. Ebele to kota kina bango basi ko kufa menga na yo tozana ngolo ya ko mona susu 2022. Magena to kote meto zondi make to kokota 2022. Zambia pambola yo oazo continuer toujours ko pesa biso ba révélation ya kitoko pona ko édifier yo ko la question tani no to komi o bato mabe balimba bebisa yo balimba bebisa génération. En tout cas prenez garde que personne de vous se séduit. Zambi apambola yo. OK, merci Zambi apambola biso. Frère Stallone et la révélation au milieu biso ya mokolo ya lelo. Révélation oyo Nzambe alakisi pona ta oyo en tout cas peuple de Dieu fongola miso nde tolo bakaka fongola miso mabese koti donc mabese ko ekoti les gens du diable baye na stratégie moko ya mabe basine ben pacte bazui ba puissance ba révolutionner ba puissance na bango na monde internet ba bazui ben partout ça qui dans na minicho ceux qui to ko la musabino consacité ebele to kokoya ebele to kosimba mutu à propos ya banzembo bino bo sepela ko bina à propos ya banzembo bino bo sepela koyemba on lobaki dernièrement loku mezozo ngana ngo pa befon des mots de la musique oya ye ko pesa biso donc mabe vraiment ekoti ndeko na ngana passe na motema tant on a lozo yemba tant on a lozo tala donc on a regretté na motema mais nzambe akosunga biso parce que Apocalypse chapitre 12 le verset 11 Bible ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole qui sortait dans leur bouche. Donc tolonga à cause de makila Yesu Masia. Alors le lot révélation à propos ya nzembo nzoto. Oh, à propos ya nzembo nzoto. Nzoto nanga elati nzoto. Ti nzoto nanga elati nzoto te. Nzembo oyo ebimisika ya fali nzoto. Ah, oh, révélation ça pour la nzembo oyo ya fali nzoto. Donc ngabula jo nzoto ya nzoto nanga elati nzoto. Te wana te. À propos ya nzembo ya nzoto, peuple de Dieu ozolanda biso tous les 5 continents, olanda kalingala malamu yoka ngope malamu, fungola matoi. Nzamba azobenda yo matoi. Révélation ça basée sur nzembo ya fali ocho bimasi nzoto oyo pas même un mois pas même quelques semaines. Hein? Nzoto révélation ya mo. Hein? OK, to landa yo longo. Ceux qui tozina nous na kati ya nzembo wana makambesa délai oboko comprendre que Nzambe alobaka na nzela basali na ye avant mabe comme papa de Dieu. Alobaka déjà na nzela basali na ye. Ceux qui tozina na fiche balakisa biso fiche
pour nous ko be logo mon côté 5 au monde à monter donc il faut tout moi en épreuve nan non c'est na Alain qui a caloza na région tu as affiché affiche ouais affiche ça déjà là et on affiche zali affiche ça tout le monde déjà affiche tala su quoi affiche wana balakisi biso mwasi mais tala mwasi na ko tala mwasi wana eza molili mais mwasi na zani na affiche na kati affiche voilà eza molili mais mwasi azali ana elambati alati loko ti mwasi na zani pourquoi mwasi na zani na kati affiche wana donc eza pour attirer puissance moko ya séduction puissance moko ya destruction puissance moko ya mabe na kati ya affiche wana or mwasi na bino bomona mwasi aza mwasi te mwasi wana c'est un sirène ah bon c'est un sirène oh pendant que oza quoi viser kotala automatiquement vous êtes comme déjà cédé na kati ya monde wana eza ba membre ba principal chef oh des mots de la musique before a pesaka pona bango ba so succès na kati ya nzembo oyo tozomona abi pas de mensonge c'est la vérité maintenant donc nous ce côté découvrir pas de mensonge c'est la vérité mais maintenant pourquoi pas de mensonge pourquoi c'est la vérité maintenant mais un million moi si le big pas de mensonge pourquoi c'est la vérité mais ayembela moi cité oh ayembela moi cité ayembela mo sirène oh ayembela sirène ayembela mo sirène moi ça na bakati kaka bakati ayembela moi cité ayembela mo si moi ça na affiche waza na affiche ouais bakati sko simaneza mwindu simaneza mwindu kotala moi soana ayena image ya baobenga bango la Babylone la grande ville la mère de la prostitution ça veut dire quoi na kata prostitution tout le monde a impudicité na kata impudicité tout le monde a séduction eza na kati wala na ngande kona ngai siko pas de mensonge c'est la vérité maintenant tu es mon boss tu es alobi tu es la maman tu es la boss hein abi tu es la patronne c'est la maman. Pourquoi la maman? Babylone, la grande ville, mère, il y a prostitution, il y a écobo, il y a séduction. Au diable, abandi déjà pour régner. Non, pour que koso na tokota na kati ya makomi parce que na côté sa peuple de Dieu na kati ya révélation. En tout cas, ton hôtel en zemoyo na ponzamba wala kisa na miyo kila mawa na le livrement ce qui bande ko na biso ba musicien ba zongi pa Yesu Masia te makala moto ko sa mutu na ba parce que ba ko me ma peuple de Dieu na vêtement to kotana na makomi Apocalypse chapitre 17 le verset 4 à le verset 3 à 5. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écalante, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et du corps. Le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et de perles d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités et des prostitutions. Tout à la sikoyo. Balobi na biso, mwasi yango atondi sami na kombo ya blasphémation. Or blasphémation eza péché on nzamba limsala te. Pourquoi? Okoko luka gloire et pas ya Satan. Okoko luka gloire ya mokili obosani ke nzambe ne mutapesa gloire. Or na kati ya blasphémation tomona abomination. Or na kati ya abomination tomona bosoto, tomona mabe, tomona désolation. Esprit oyo bango ba salela. Pourquoi ba salela yango? Tala kaka tu es
la mère, la maman. Hein? Tu es la maman de séduction. Il y a Batebele. Tu es la boss. Hein? Voilà nzembo. Voilà nzembo. Pas de mensonge. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité maintenant. Ce que c'est la vérité maintenant. Puis je peux te confondre la vérité et bomba maki. Vérité qui ne bomba na qui na kata nzembo. Na kata vérité et bomba maki. Toujours mon clip wana na lobi na bino affiche. Toi na de kabo affiche. Nous autres moi si et atirakani. Nzembo wana. Ils ont même biso na pression moko ya mabe. Alors sirène oyo wana na olobe la sirène wana. Eza sirène oyo eza ekachaka. Oh, ce qu'on a zongeli bino, c'est pas des mensonges, c'est la vérité. Mais maintenant, aza boss. Aza boss oyo azo salaye na molili pe na pole. Ok, si je comprends bien l'émission de Sala Koloba qui est Kachaka, sirène on a mana fali, on a ofali à Imbeli. C'est la patronne. Na minicho yo yende mutu asimbi fali. Ah, Ekachaka. Ekachaka, la patronne na yo. Yende mutu asimbi yango affiché. Oh, wana na affiche wana. Eza déjà présentation. Il y a sirène oyaye kokotisa batu na kati ya séduction. Aza la patronne a fallu, oyazo pesa fallu succès. Na minute yo, peuple de Dieu, plus de millions de personnes à partir de la nzembo wana déjà sirène azo régner. Aza la patronne a fongole marambebe ebele. Yango zo mona na kati ya clip wana tozo mona ye na kati ya désert. Ake ça la clip na kati ya désert. Oh na kati ya Bible robeke une fois assis dans le désert rempli coupe moke toni sami na abomination. Na kati ya abomination on a bien aimé dans le Seigneur. Voilà zanani. Ola zolo banzoto na ngai. Molimo na nga na peso ngetana yo. Oh tu es nzoto molimo esprit to pesa onka pa Jésus Christ. Moutami Kabanyon Sobo Moïne Moubimba Ponangana, c'est le même, le véritable, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Bolanda ba trafic à ba croix wanate, eza ba croix oya ba Christ. Oh, croix na o ezaki na clip. O ezaki na clip wana. Non, c'est ngamba la expression image. Kala na croix wana malamu. Yango na bache. Bota la croix na malamu. Na kati ya désert. Désert moya ki sala la clip te. Kasi désert eza mukiliti. Désert mokili la grande mère la Babylone où ça rempli na puissance ya prostitution na kata prostitution tozomona ba secte ya mabe eza ebele où ça toujours pour na kwa aveugle mon pendant que zo yemba yo zo bina oza ko nuire vina yo oza ko bebisa vina yo ozo pesa befort na sirène ne kachaka donc et kachaka ne aza la patronne ya fali aza boss aza reine papa mutazaka patronne ya libote za papa moi c'était Hollande mutasimba ka ndako eza papa mutazalaka boss eza papa sikoyo zoloba c'est la patronne kasita na kia pesi bo moyina ye apesi nyonso ya ye donc na peso nzoto na peso molimo bempato nga na signé yo zwa nzoto na nga mais bato ba osepela na banzembo wana yo zwa ka bétoile na bango. Ah bon? Yo mema bango na kata aveuglement bato nyonso ba yoka banzembo na ye nani sirène na ayiba bétoile na bango non sirène na ayiba ka bétoile na bango. Pourquoi? Hasard rempli d'abomination, d'impurité, il y a prostitution. Donc, il y a un ministère, il y a Babylone, la grande ville, mère des impudiques, puis mère d'abomination, wa, namabele. Namabele. Donc, on se dit, roi, de qui? Roi. Roi, il y a que séduire battu. Roi, il y a la puissance, il y a abomination. Roi a la puissance, il y a homosexuel. Roi a donc même si elle a télinaïe
eza mabe même si couronne na donc couronne na ba pese musala zo sala ola zo sala ndeko na ngai fongola miso est-ce que fallait kufela yo est-ce que fallait azaro nzoto nanga molimo nanga na pese nge pana a pese ngo pana et pas moi si va tenir mon pese ngo pas pese ngo pas moi c'est pese ngo pas sata a pese ngo pas ça pas sata awe ko bimisa vérité siko yonga la sibina affiche na mwasi wana eza molili molili na kati ya molili ce que eza mwasi normal batela biso na éclairage tellement za mwasi oyo demo batie biso na molili molili eza environnement to na kati ya molili to na kati ya environnement ndeko na ngai ekomi temps oyo oyeba nan oyo kopesa bito yoka ndeko nanga komita oyo oyeba okomika ba epa nan ndeko tala croix wana ba memi aza déjà crucifié donc amikabi mbeka pona ko bebisa monde entier mobima voilà na fali ndanze mona na menge na croix ndeba memaki na croix tozana ta oyo batu ba ko adorer bête yoka si bête ya maoya kasi nanzela banzemuti nanzela ya batuti tout ça c'est quoi adorer bango na basine na bango bilembo ya temps de la fin fallait ça crucifié ça déjà crucifié donc ayena image ya bête na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu oui alors est-ce que tu bonjour boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareth na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi. Na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. C'est du sérieux. ayena image ya bête bamemie batona bamemie babandi ko adorer yo kare sitan tolo ba antichrist akoya na maseki non akoya na babiema yo zela suko babiema so okotela biso suko na minute même pas teza
na décembre botala biema o akokotisa biso wana décembre on a décembre botala biema o akokotisa biso siko botala suko danse azo remplir na mabele kasi na mabele parce que ça la crépité na mabele bato baza tant azo remplir wana azo séduire déjà bato alors que ça biso forme ndenge sira na séduire bato yango pas azo séduire tant azo séduire wana biso pe to Hollande lokume zo zonga na befort ndeko misano ko pela moto bato na ba peuple de Dieu ben parti no wana o sala yo moko mais yeba que Bible solo bana Ésaïe chapitre 8 le verset 23 les ténèbres ne régneront pas sur mon peuple et les angoisses sur la terre donc molile ko dominaka te likolo ya bato pe misano ya pasu wana olingo tia esa banze bota na papa na bana te esa ba clip moko satanique clip wana oyo chodu meza clip monto za satanique esa satanique autre l'homme de la katiote to za non wana l'homme de la katiote na mono zo décortiquer clip ozo ba ke affiche et tout mais Moussa ya nzambe mo ya mboka na biso les prophètes des nations des milliers ça big clip en ça bien et alobine no malonga te na sepel na ngume et que yoso ye ozo mémoire na bandenge ya spiritualité par rapport à révélation mais il y a lumière non les prophètes de la nation des milliers les prophètes de la nation amboka na prophétiser ni pona Congo atun ça la martyr bato ni s'appelle le batala bato ni s'appelle le batala prophète de la nation a prophétisé ni prophétie ni ya pesa na Congo la tanzuto réponse na yo na ozongso na Bible bon fongo la Bible 2 Pierre chapitre 2 le verset 2 plusieurs le suivront dans leur désolation et la voix de la vérité sera calomitée à cause de par l'impudicité il trafiquera de vous au moyen de paroles trompeuses et menaçant depuis longtemps la condamnation et dont la reine ne sommet point banane et ça va dénier les sous ba dénier les sous et ça va dénier les sous casité tant ça prend quoi babi et belé ba kolanda bango na désolation na makamama be pe nzela ya vérité cause à la calmité ko koma passe à cause na bango tant mo puye makambo suko nzela ya vérité et comme il passe pas peuple de Dieu ndo bazai nena yo nzamba utiliser to nzamba martyr to nisi martyr te to nzata martyr ta ni ko to nisi de mo ko ya to nisa martyr ya to nisa martyr asala tanayi biso peta na biso ozala soki bato nisa ngona voix malamu normal so ya na voix malamu tala ai ba monde baza ba peuple baza ba sala nzambo ba o ma peuple de Dieu na désolation musala nzambo ko ba boyete yango na zongi se ebele ba koya na désolation penzela ya bosolo e ko sala calmité ko koma passe à cause na bango ba ko mema biso na ba trafic ya lokuta be impudique ba parole trompeuse pour cause à peuple de Dieu tout ça après na telemela o ya mabe antichrist a été et ça côté pe na bango pe ba sala nzambe ba pe na kati ba antichrist ba o mema peuple de Dieu également basala nzambe oni ba travailler na antichrist bon mais ma peuple de Dieu basala nzambe nini ba travailler na antichrist o yebi l'homme de Dieu ba nalobi bozo travailler na également ma papa Denis Les zonga na nzela tozo yeba yo susute okoma chroniqueur ya ba musicien be ozaka mosala nzambe to ana posa na biso okumisela biso eza le chemin de la vérité oyo ozosala wana obungisi peuple de Dieu na makambebe ebele biso tozi natalaka yango te mais na yoki na moni siko oyo eza kati wana nzambe révéler yango to ko dévoiler to ko bimisa yango c'est que pasteur Denis atala ki na physique mais yo tala na molimo ya tala ko na physique na charnalité biso tala ko na molimo nzambe la révélation donc baza bato yo o ba ye ko memebele ya bato ba memi bango na nzela ya calmité na voix ya mabe nzela ya vérité ezate ba bonga ce peuple de la vérité siko ma mbese belé molimo na nga pe nzoto na pesi na yo molimo na yo nzoto na yo opesa ngopana molimo ya mutu pe nzoto ya mutu pesa to pesa ngopanza panzambe ta mutu aboko pesa molimo pe nzoto panzambe se ko pesa ko pasa pasata ye apesi nzoto molimo e pa ekachaka abenge la patronne
yango omone Michel Bosso makamiseke bandaki et kataka c'est un sirène mais Fali mais babi kataka zali aza mutu ba azawa ya biso babi kataka zali aza sirène ala kisa place ala kisa place ala kisa place baliana ebisika zalaka o bavanda na ye blandi yango zomona tamba memie na croix donc il mange ya bête oyo baye kwa adorer baye kwa adorer tamba baye kwa adorer oh toto mona sinati ya aigle sinati ya aigle donc sinati ya aigle Dieu pour saluer na wala qui s'appelle PDD sinati ya aigle zwa drapeau États-Unis zwa drapeau États-Unis dans ces drapeau États-Unis zwa drapeau États-Unis comment na aigle aza na kati ya drapeau pourquoi aigle azomona musika donc ye amona makambo no ya kobwaka po ebebisa génération ce que tant au monde toujours dans la Bible toujours dans Apocalypse chapitre 17 toujours dans la Bible dans le chapitre 17 Bible sur le Bisso chapitre 17 le verset d'Abisso le verset d'Abisso 6 j'ai vu cette femme ivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. En le voyant, et je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange qui me dit, pourquoi étonné-tu? Je te dirai, le ministère de la femme et de la bête qui porte à la 7 têtes les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de la bine et aller à la perdition. Ça veut dire quoi? Tant tout le monde to comme de na shit la grande ville de Babylone tout le monde aux États-Unis oh puissance abomination vendre kuna voilà Babylone États-Unis puissance abomination puissance il y a impudicité il y a pornographie il y a loge et vendre kuna il y a église amabe et vendre kuna donc il y a azola biso démonstration il y a puissance au bas pessier pour nous séduire le peuple de Dieu. Donc, bête azalaki. Azal soute suko bête mususu aye. Or ce que bête un suka aye, ba jeune c'est ça ba fali. Ba bimi. Voilà bête là il existe ba. Ba jeune. Ba jeune ezalexi. Ba fali. O ba ye suko yo pour nous même peuple de Dieu n'est perdition ça veut dire que soit peuple au ba na makila Yesu comme na bango na humiliation mais likambo ko kam continue l'homme de Dieu kolungola likambo ko kam ya mozomona ba danse wana zora mais dans ce autre qui a rempli dans sama billion mais faire pas bina qui on faire pas bina ils appellent yebe ben part ya nonga chorégraphie non les aba chorégraphie ça ben part bango na bango ba ndemo ndemo ni bango bayo kana kate mais baza bato ba utiliser les mêmes démons befon tela kombo moko na nzembo wana nzembo mama na yoka na soko lokota ni na yoka na ba grand na mabeli bosela maboko lokota bosela mupepo bo lokota et ça mupepo parce que bobi nzembo si surtout qui ont bien lokota pata la kisimbo siko ta lokota pata te aza la boss na yi la patronne na yi tama obi no séduit to lokotati tabato ba okena ba séduction ya zozo piva lokotati ozo nyons zo suko ba biema na itala clip wana zo suko ba biema na rouge wana la tu wana eza ba biema o le monde ténèbre pesi bango za ba comme suko na posa makila botala suko ba conseil ba bobeta elamba rouge ote oh ta tunyote botala siko tunyo pour la tirer quand tout le monde va sauter botala siko yo mo sauter botala siko c'est que makile pour ça makile l'émission de botala siko ba concert au bobeta oya ko sala promotion ya album oyo botala ba tunde ba kufe belé
Mais on a dit rouge, un peu Gucci. Ça n'en est là-bas. Ah, il y a là-bas quand même. Il y a une cérémonie, il y a une cérémonie. Alors, on a un désert. Tout ça, on a un désert. On a un clip à salir. Ah, tout un clip, on a un désert. Oui, oui. La Babylone, on a un désert. Hazard rempli, on a une pierre précise. Ba pierre précise, ba lokumu, ba pierre précise, ba diamant, ba or, ba keruka. Peut-être, ba pesa be fort lokumu. En tout cas, le temps que nous sommes, peuple de Dieu, fungo la mise. Fungo la mise. Ce qui moi c'est qui normal, ba bimis la biso imaginer ça pour. Parce que ba bombi image, na sima yango noir reza ministère ya molili ya ténèbres. Oui, zawana donc nous autres moi si eza pona ko séduire, sirène na za pona ko séduire, pona ko baby sabat. En tout cas, na bondelo ndeko na ngai, na critiquer mais na ko la musa conscience na yo. Oh yebaki te, yebaki za na makampo e bomba maki. C'est la vérité maintenant, ngape na ko dévoiler une vérité na yo mais maintenant vérité na yo aza boss opesa molimo po nan, apesi molimo pa Satan. Satan mona ekachaka sirène. Oh, il fallait appeler molimo. Il y a un autre comme une attaque à scène. Parce que yes, lobby, bozo nzoto yo, bolia, bozo makilo bomé, bomela. Donc là où le sang et l'eau, les trois s'accordent, créent la différence. Or, moi ils ont représenté image à Christ. Nous autres ils ont représenté par parole. Image à Christ, l'homme. Oh, non, c'est ça. Ok, voilà, ils ont bien sa plateau, vraiment, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission, ça nous fait vraiment plaisir, et je dis aussi un grand merci à l'équipe Moubele Nazarian TV, l'homme de Dieu, lui le basso est cause à la ligne, numéro de téléphone, par exemple, pour ça, contacter, mais tout notre tout nioté, sur bazar, pas moni, qui va nous battre tout na bazar, neni. Batso balimba tout nanga, sur bazar nangeni, nzamba pambama, parce que malobo na lobaka. Révélation na lobaka na mission liboso yango makambe ko kisami na ba clip bozomuna na pesika nzamba zolokuna parce que mabe ekomela ka peuple de nzambe te sans avoir nzambe a révélé par basali na yi na pesi numéro contact nanga plus 243 85 43 32 989 Mandela plus 243 85 43 32 989 ndeko na ngai Zoa vina yo, personne pas sumasia. Ça l'attention na obozo kayoka. Je sais pas quelle personne a séduit binoté. Yopé kolanda o wana pasteur wana te o alobi kenzo ezana ngo bien. Baza bato yo ba yo kolongola peuple de bien avoir malamu to yebité. Oza pasteur, oza la chroniqueur parce que tozo yeba yo le susu te zongela musala peuple de des ana posana. Ok, l'homme de Dieu. Ozobanga tout tangi tangi bakombo ba ndo pese numéro na obangité na obanga pourquoi na obanga fallait déjà Baptiste na obanga pourquoi soko bumi ngai yo tika libanga o fallait ba Pierre na bien soko buminga yo tika libanga tamakila na ngeki telikolo na uti soko kati na valage bongo mission nzamba pese ngana continue nango yo mto continue na bosa mabe na ngamoko na sali mabe na fuka me na sengi nzame na zondo la bona continue nzelano mais yo okata nga vite par rapport à la vérité non par rapport à la vérité non vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ndeko na komi ko leka na chaîne no tembele soko moni ngate na oleka suta musika tembele te se ba levenga soit ba kanginga donc ngana yeka ko lungono na kata molili na chrétien mutute meto boy misala ya mabe bible zorobete ba magistrat ba mabe tokotikela bango ta ti tokotikela bango ta ti papa sala musala ya nzambe. Ok, Fada, thank you Fada, charmé fidèle internet, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nanika juste n'a rappelé Bino, les propos tenus de cette émission s'engagent qu'elle son propre auteur.
Ça marche que son propriétaire. Moi, je suis journaliste, je suis au milieu du village. Ceux qui ont montré qu'il y a propos, il y a frère, il y a frère Nabiso et c'est Pélicioté. Vous avez la pose, il y a droit de réponse. Ou bien, micro, libre, la table est saine. On se retrouve à la prochaine. Je dis un grand merci à Alec Kenkala, au régime. Pourquoi pas Giro, aux la caméra. Pourquoi pas Graciela Ngwembe, la patronne. Et je te salue là où tu es. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete